Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo ya somo bandeko, makambo moko ya kubanga makasi, makambo moko ya pasi surtout, otolobaka chaque jour, triste nouvelle, triste réalité la famille. Makambo moko esala kinga pasi na motema, esalinga penzo tomalili bandeko. Makambo to mona na mokili. Mokili komi na suka bandeko, parce que makambo yo eza lisusu normal te. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, lelo na memeli bino vraiment histoire moko ya pasi makasi, histoire moko ezo sala pasi bandeko na motema pas possible. Histoire moko elelisa kinga. Histoire oyo penza, je suis sûr que ekoya pe kolamusa ebele ya batu oyo bazaki na pongi vraiment na côté à prière. Avant tout kota na moi sujet na biso, j'aimerais d'abord encourager batu onyon surtout si c'est la toute première fois ya kokota surtout na chaîne na biso, chaîne na kitoko makasi, bokota bo s'abonner, bo sala pe ba commentaire na bino na système moko ya bien to boya kande ba mafinga ba commentaire moko oyo ekoki pe kosunga batu mosusu, en tout cas yango wana tozolila ka mingi makasi. Bo sala pe partage bandeko, objectif na biso ya chaîne na biso surtout ezalaka nde partage nde likambo. Tolela vraiment partage na bino, bosalela biso ba mwa partage e kosunga biso mingi makasi. Bandeko, makambo eza ya kokamwa, makambo eza ya pasi, makambo eza vraiment ya solo. Bomoni ba photo totie na miniature, eza nde mwasi na mobali. Mwasi na mobali, libala ya sika bandeko, mais façon bakufi bango nyonso mibale bandeko, eza ya pasi. Pasi vraiment makasi. Ndeko na biso ya mwasi ubo mona, ndeko na biso moko ya kitoko makasi, azomona na deja mwasi moko ya calme, ya charisme makasi. Kombo na ye grâce champagne. Pona batu o ba olinga vraiment ba kendo tala ye, ba kendo mona ba photo surtout na ye, azaka na Facebook, azalaki plutôt na Facebook, kombo na ye vraiment grâce champagne, azalaka mwana ya yolo. Mwana ya yolonde place akola mena minute oyo makambo oyo ya mawa sango oyo ya mawa ekuti bango na poto, bakendaki nde poto. Bandeko, histoire ebandaki ndenge nini? Ndeko na biso ya mwasi bomoni bango nyonso mibale balati, mwasi na mobali, bilamba ya kokana. Donc kokani makasi ba maputa na bango ezalaki nde jour ya libala na bango. Bauti kobala na bandeko il y a 4 mois passé. Nde bauti kobala na. Ndeko na biso ya mwasi azalaki na zemi déjà ezalaki presque na ba 7 mois tango bayaki kobala ye. Babalani akoti na ndako ya libala, après 2 mois ya pamba kaka aboti. Tango pe aboti mwana mobali kandenge ezalaka, mwana akotisi 2 mois ya pamba. Bandeko, problème nini eleki oyo esali ke bango nyonso mibale bakufi? Bandeko bazalaki ya kolala kandenge ezalaka na butu boye, bouti misala, boza kolemba, bolie, bosokoli, epi ekomi ta okendo lala, boke pe bolali. Tango balali, ekomi kana katikati ya butu vers ba 1h 2h. Ba monika moto bande kopela. Ba yebi kutu ata source ya moto wana eutaki wapi, ezalaki ndenge nini, ba monika moto ezopela. Nde mobala ekolamuka.
akeka na fenêtre akomi ko belela batu au secours au secours au secours au secours parce que bango bazaki na ba flette donc bazaki na 4e niveau na côté ya ba flette nde place babando vanda bandeko tango akomi ko belela batu akomi ko sala makelele moi sezaki kana mbetu tala kaka ndenge ezalaka moto ezopela bandeko côté libino déjà na chambre makasi ekomi ko sila mwasi tango mobali azobelela pe batu bakomi kobima nde mobali azui kaka mwana abwaki mwana kana fenêtre heureusement batu bazalaki kuna na se bébé ya 2 mois bandeko histoire moko ya pasi makasi bébé ya 2 mois ya pamba bandeko mobali abwaki ye na fenêtre. De l'autre côté pe mwasi ameki kolamusa mwasi azomekaka kolamusa mwasi makasi nyonso ezosila bafume ezaki tellement ebele ntongo mobali pe alingaki moyen ase sauver nde akweyaki aglisaki bandeko kobanda 4e niveau ya baétage jusqu'à niveau oyo ya liboso bandeko mbala moko mobali akufaki. Et de l'autre côté dans la chambre mwasi atikalaki ye moko bafume ezalaki tellement ebele mwasi pe aye kokufa aye pe kozika kuna bandeko 2 mois ya pamba na ndako ya libala bébé atikali bébé ya 2 mois na minute oto oloba bébé wana aza encore vivant bébé wana aza en bomoi. Gloire au Seigneur bandeko. Mais de l'autre côté, en tout cas, ton moni couple oyo, ezaki couple moko kitoko, couple moko ya ba jeune makasi. Mais makambo vraiment oyo ekomeli bango, makambo moko ya pasi bandeko, makambo moko ya pasi, makambo moko, je ne sais pas to comprendre ngo ndenge nini ba makambo oyo. Na communauté na biso ba makambo oyo ezo se répétaka kaka. Dernièrement, na uti kosala émission ya ndeko na biso moko akufaki 2 mois de mariage. Nanda kwa libala kaka. Abali après 2 mois komi koyoka ba malaise jusqu'à ce que ake kukufa. Histoire ya ndeko na biso yeyo 2 mois ya pamba, 4 mois ya pamba plutôt nanda kwa libala. Yena mobali mwasi ya ziki mobali pona koluka ko se sauver bandeko abelela ka ndenge ezalaka ba voisin eko glisser bandeko mobali pe akufi. Histoire moko ya pasi makasi, histoire moko ya sang ya mawa surtout makasi. Wana to présenter nanu ba condoléances na biso na famille mobimba ya bandeko mwasi na bandeko mobali toyebi ke na minute oyo bandeko eza ya pasi ba famille na bango eza totalement inconsolable pas possible kobungisa bana nyonso mibale bauti kobalana bandeko ata bisengo libala nanu ba savourer yango te na kokota na libala na kokufa bandeko eza pasi yango na senga kana batu ebele ya batu mosusu tobosanaka ebele ya batu moni abando kende ba prière bangomba azokendo sambela pona nzambe apesa ye libala tango okota na ndako ya libala distraction ekoti distraction ya makasi ekoti okomona mutu abandai kosambela avant lala akomi na niveau soki ya bali na kosambela lisusu ezala lisusu te aosambela na ete omona ka naza ya kolemba na uti musala bato mosusu omona bazemo yo kolemba moya kosambela ezate bandeko nanga basi eloko oyo ifoto yebaka mwasi azemi pe ajenaka mwasi azemi pe ajenaka bandeko koki kobanda na yo jeune na yo depuis tongo olie na yo ata ba 12 heures ebele ya basi oyo toyebi bajenaka bana bakufaka te na libumu to basi wana bakufaka te mwasi azema toza na zemi ya ndenge nini tala niveau ya bitumbu oza nango sambela gene salaka ba prière ya butu tango ba mosusu baza kolala bazo ronfler yo zo rapelaka nzambe zamba kotika yo te zamba kotika yo te ata muke te bandeko nalobi te ke couple o babando sambela te wana ezaka toli topesaka soki tomoni mwa makambo aboye ekwei na communauté na biso en tout cas tolingaka penza topesa mwa toli pour que ba oyo bazaki ya kolala balamuka
tolamuka bandeko na bavie ya bapriere. Ebele ya batu lelo bazokufa kilikili. Omonaka mutu lobi azalaki na ye bien, abelaki na ye te, makambo nyonso ezokendaka bien, me na kolamuka ka ya tongo aolamuka boye na kokufa azokufa. Bandeko, totika bavie ya badistraction. Na minute oyo kutu bavi wana kisongi lelo tomona basi ebele, basi penza ebele. Mwana mwasi bauti kobala ye ka lelo. 2 semaines à pamba na quartier ba yebi quartier mobimba pona kisongi alingi ayeba. Mama, mwasi ya libala a vivre na ba distraction te. Mwasi ya libala zalaka mwasi ya mabondeli. Mwaza mwasi oyo akotaka ba intimité na ye na Nzambe. Ayebi ke oyo ifona kendoluka elongi ya Nzambe. Oyo ifona kendoluka tata nanga. Yango mwasi ya libala. Mwasi ya libala zala teke kivantar na kivantar oto omona lelo ebele ya basi omona kivantar nde kivantar. Azo kotisa mobali na ye na banyongo moko boye pas possible ka pona kivantar. Mwasi ya libala zala bongo te. Mwasi ya libala za mwasi oyo mabondeli losambo nde losambo. Wana penza nde mwasi ya libala. Vi na ye nyonso amikabi akabi yango epa ya Nzambe. Na maloba na ye nyonso ezaka ba parole Nzambe ezobimaka. Tolongwa na ba distraction bandeko. Mokili oyo ekomi na suka parce que liwa ya niveau oyo boloba nini? Tokoloba nini bandeko? Eza normal na ebite. Liwa ya boye eza normal. Bandeko eza ya pasi. Eza ya pasi, je suis sûr que ba famille pe na bango na oyo bazomi tuna ba question ebele sur liwa oyo. Bandeko tolongwa na via ba distraction wana nazo sensibiliser bino bandeko. Place nyonso olanda émission na biso yango tosenga kaka bosala partage. Partage osunga pe batu mosusu. Eza na batu mosusu bandeko balalaka na bango. En ce qui concerne la prière, bazala na bango na makasi wana te. Mais ceux qui balandi moi ba histoire a bongo, mona batu mosusu bakomi ko paniquer, bakomi ko banga. Ceux qui nga pe na osambela seki makamboyo e okomelanga parce que toyebi keza na batu ebele ya batu na mokili o babanga aliwa. Wana tolo bango. Ebele penza taba oto mona ka ba terre biso liwa boye. Ebele ya batu babanga aliwa bandeko. Bosala partage. Partage oyo ekomela batu ebele bayeba makambo nini ezotambola na mokili oyo. Tozala batu moko ya ba prière nyonso. La Bible nous dit de prier sans cesse. Dans la Bible ezoloba bongo, Jésus lui-même ayebi. Pourquoi zoyebisa biso to priaka sans cesse? To longwaka na ba vi wana ba distraction, ba vi moko ezanga tina. Tozala batu moko tozaka connecté na trône de gloire. Tozaka connecté avec le Saint-Esprit. Muke oke osambeli. Soki mizwami na ndako, monike journée nanga mobimba na uzala na ndako. Journée wana penza tia yango na maboko ya Nzambe. Moi 5 minutes na yo koti, papa e protéger biso, papa e sécuriser biso, papa e zalana biso. Moi ba prière a bongo zo sambelaka. nyonso okoto sambela, nyonso okoto sambeli. Prière ekufaka te bandeko. Prière oto sambela ke kufaka te. Ata soki obando sambela pona eloko moko boye. Omoni ke eloko wana ezo salema te to ezo simba te, ko se décourager te, ko négliger te. Yeba ke ata soki simbi lelo te, mais lobi e o simba nango. Totiaka mosuku ba stock ya ba prière na biso sans les savoir. Yango bomona komoni makambo moko osambela ki pona makambo wana eza soki 3 ans passés, 4 ans passés plutôt. Mais omoni makambo wana yeko salema. Iza ba stock ya ba prière na yo, ba stock o bando sala. Zambe akomi ko répondre. Izala bongo. Bandeko to lamuka. Histoire o esala kinga pasi makasi na motema kotala bango nyonso mibale baza ba jeune et puis bazala ki vraiment na esengo na bango, bazala ki vraiment na esengo makasi jour a libala na bango.
mais tala ba makambo ekomeli bango. Tala ba makambo. Mariage ezalaka toujours et encore combattu. Mariage ata soki olongi yango lelo, yebaki ntongo okota na ndako ya libala, bitumba wana esilaka te. Obando continue kaka, tango obando bota, bitumba wana ezokota pe na vie ya bana na yo, ezala bongo. Tosambela kaka, Nzambe alola a continue ko protéger surtout mwana wana, a sécuriser ye. A sécuriser ye bandeko wana penza ndeza ba prière na biso. Nzambe alola a sécurisaka ye, a protégeaka ye. Milimo ya badeko na biso epema na kimia parce que ye moko Nzambe a permettra ki bakufa. Ye moko parce que soki a permettra ki te balingaki peut-être au secours batu balingaki baya ebele baya ko sauver bango. Mais comme batu baya kite, en tout cas Nzambe ye moko a permettra ki. Eza ya pasi bandeko to lamuka bao nyonso bazalaki kolala bao nyonso bando sambela lisusu te na osenga na bino, c'est le moment bo activer bo réactiver encore vie de prière na bino. En tout cas bandeko ya muke kaka tolingaki to sala moi partage na bino moko boyebi chaîne na biso ezalaka chaîne ya bana Nzambe, ezalaka pe chaîne oto tiaka moi makambo nyonso, surtout intérêt na biso ezalaka que bozala toujours na présence ya Nzambe wana penza ndezalaka intérêt na objectif na biso. Que Dieu vous bénisse abondamment la famille, bosalaka ba partage kandenge ezalaka na moi système moko ya bien, système moko ya kitoko makasi. La famille wana na otike la bino mwa ba photo ya bandeko na biso bomona ya bandeko na biso kandenge zalaka ya jour surtout ya mariage na bango bomona mwa ba photo ya ba famille na bango botalango jusqu'à la fin. Bye bye la famille, que Dieu vous bénisse.